momo akala ezonze momo akala nalingi nayeba soki mwasi asali bozoba ye bakobenganaka to bakolimbisaka ye bato ba 1900 quelque faut ba nzembo. Voilà, merci Esther. Bon, parcours eza mo mulai. D'accord. Parcours eza mulai, Las Vegas, nakendaka na Delta Force à l'Ofomo. OK. Après Delta Force à l'Ofomo, nakendaka na groupe Jolo. Eux ezala Union fait la force, tous na bendo na babia. Voilà. Oui, oui. Voilà, quel bon souvenir. Moi na Kemba moko Victor Eleson. Voilà, Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Ozasuka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edi na image, yo na osenga yo. Chikote bango. Eh bien voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs de la télé Reflète, autrement dit Net TV Télévision, la télévision gilloise. Merci pour nous recevoir encore une fois de plus à travers cette émission, l'émission Température 21. À travers cette émission, vous allez découvrir comment star Nabiso, comment président, comment leader Yemba. Je pense que vous avez bien un poste télévisé, autant à mon Ashuka Badjoka, Serge Bolo. Là, avant de commencer l'émission, vous avez ça coup de chapeau, bonne fête, maman Nyonso Balinga Mona Souka Badjoka, pourquoi pas faire ça na maman Nabiso, maman Kadigansa, maman Kadigansa, na Suisse coup de chapeau à toi, maman, na Pessimbote, maman Nyonso, maman Madongo Zoualma, na Pessimbote, maman aussi, maman Ariette, autrement dit, Yansanga, je vous salue à passer, maman na Zeka Mololo, je passe, na Pessimbote, et pas aux alliés, pourquoi pas na Pessimbote, na Jipen derrière la caméra, et ça l'ira bien, donc, Jipen papa na merdi. Donc, lova, et ça va bien. Merci, la minoma sota la mona souka. Voilà, sans plus tarder, parce que émission, avant to bandayango, ils en a battu, basunga biso, bazinga raté, mona souka badjoka, moi et logoana, moi boy, ça seulement espace pour tout ça la émission. Voilà, nazanga topé ça va remerciement, n'a pas bonjour, na ya Patrice Bimbi, la partir à France et à Paris. Je vous salue, na Pessimbote, na Richard Louemba, pourquoi pas na Pessimbote, na Yasayo Malosa, Motema ya mama Elali Simba, na Pessimbote. Autrement dit, na pesa sumbote na ya suka auto kabwana vraiment mingi to la mingi fondation enseignant Roger Batessa et ça la vraiment bien. Voilà mesdames et messieurs, vraiment à la plateau na lelo na yami artiste na biso Daniko Charme Ali Moko ya ancien Victoria Eleson ya papa na biso défend na biso King Kester Wangolo Zonso vraiment autrement dit donc ya King vraiment et ça la bien donc bon comprendre nga na yeba vraiment mingi comme on a té na bakeno
donc binabi ya Kester pour azali ya pe manakimia na yambi ancien mission na ye malgré bien la soute mais déjà aza astara ku farate aza toujours en vie. Voilà, sans plus tarder na pesi ba mbote na bino bon sur tala biso na Luanda Angola Suisse Paris bien sur tala biso na olelo na ko pesa micro na ngai pa ya Daniko Charme bolela ki mingi la fois dernière azali na biso longo non Daniko Fazonga foya na température 20 pour boy bananu température na yeto mirano au thermomètre to ba température na yebo bagi mingi pour na mona suka ba joka ya mon lelo na bengaki donc Daniko Charme abagi non na okoma mona suka ba joka na ke na bolama biloko na nga so biloko sili après le studio na rozonga pour na rosola na bino na bi ke non le boza ko sepela na banako boza ko sepela fiska beya boza ko sepela mingi pour Daniko Charme yo bobagi to aelelo. Voilà, Daniko Charme, bonjour mon frère. Oui, bonjour le grand journaliste. Bonne santé na yo. Ouais, qui mène en ngolo, bonne yo. Vraiment ravi de vous voir encore une fois de plus le lot à la température 20 parce que ça fait un bail de temps tout le monde na suto kenda bangola bani. Ouais, exactement ma déplacement na compte boulot kaka mais si on a ma belé. Voilà. Na mona ki avant les canons ba place musu fona les canons na iloka ma belé. Voilà. Ji le tumba donc on a bandia wa. Voilà. Pour 2 jours déjà na Kinshasa. Voilà. On a bandia. Voilà, merci beaucoup Daniko Charme, Guy Fular Mondiro do Talayo sous le nzongo do Talayo, Dieu soit bien Angelo à Paris à play azo Talayo partout. Ba lui que Daniko Charme sans on mimeli ba population na peuple oh ba Angelo tout ba na Congo mobimba sans on mimeli biso. Ouais, avant la bandana Koroba na tombeli ba maman nyonso ya monde entier. Bonne fête la bino quoi, ni tout malusé na London bonne fête. Évidemment. Chancel Diassiwa bonne fête. Donc ba bonne fête la bino quoi le 8 mars donc Mukoropena maman lobake aza capable de faire tout quoi. 9 mois c'est ça. Voilà. Donc naza nanjile tumba na habité le grand journaliste. Voilà. Bon, ça comment? Voilà, la bique donc Daniko Charme yemba ya ba na mission na ya parler boza la calme vraiment qui Charles Lumba ya métiol Daniko Charme yeyo. Obaki trozong sama mbali wana ya bogara pembe ya kitoko wana. Yo le laza pembe na Daniko Charme yeyo aina ba nzembo na ye aina single na auto studio aina ngolelo. Daniko Charme avant de commencer l'émission na biso lelo na singi na o mera na ko palola mwankunga wana pour James Mabia Landilo à Paris ayoka ya so malo ça fait ayoka jipen tumbu ayoka à vous. Ah bon, c'est bon. Voilà. Vula mitano yango yo ekoki oro banda to banda ngai na ya poso elekate tango nyonso kozonga epai ya baboti yo. Vula mitano yango yo ekoki oro banda to banda ngai na ya poso elekate tango nyonso kozonga epai ya baboti yo. Lorit Fatou Diote Maluna Sharufa botalela ngali kambu yo mwana ilunga. Lorit Fatou Diote Maluna Sharufa botalela ngali kambu yo mwana ilunga. Voilà, merci beaucoup Daniko Charme. Merci aussi na bon sur la mona suka bajoka on a participé par là ma peu en monde botala mona suka bajoka Serge Bolo. Voilà tout à l'heure Daniko Charme oh le donc le baki bo aussi pela na ye bo mona ndenga yemba Daniko Charme donc boni sang album na yo. Ça va single là voilà. Ça va na tikaki na tikara programmation wa. Nakutana na moi contrat moko tellement le net nim te comment oteka la star quoi. Voilà. Bosso zala qui faut ça succès makasi pour ba bengi so quelque part. OK. Mais le net soza déjà na site na déjà okozwa ba contrat moko boye donc sans o sala ba succès ba kisi so ndeni te. Donc c'est ça. Donc na tika ki programmation de na boye na zo continuer misala. Voilà, comment on a un album na yo ce single là comment on a album na ngeza bongama parce que nazoya. Ce qu'on a bongama. Non, ils ont un titre, Voilà, ils ont combien de chansons dans 4? On a sali 3 chansons. Oui, 3 chansons, puis il y a une chanson dans 100 des années 4. Oui, on a sali 3 chansons. Voilà. Donc, na zongeli pe le kwa mambo. Na yembi penze mo Kester moko pour na ko différencier. Pour na ka maman c'est belé ba ça ni ba interpréter film hein. On a différencier bango. Voilà, c'est ça. Na ni différencier na koyemba ou bien na ba voix ou bien na koyemba po ezanze mo mtu sa yemba. Donc ce qu'on doit ba couleur na kata nzembo ngo bien ça. Mais oui, na changeons ba couleur mais nzembo mutu na chongo ba couleur mo boyoka. Toyoka. Voilà comment on a une chanson là. Comment nzembo on nzembo ezanze momo akala. Na lingi na eba soki mwasi asali bozoba e.
bako bengana kato bako limbisaka ye bato ba 1900 quelque faut ba banzembo. Voilà, merci beaucoup Danico Charme, merci Danico Charme. Album est marquant parce que tu as studio bien comme d'après tes bima. Non, le album bato ba umela souter net ba biso inspiration ça nango. OK. Eloko kasenge za kande na uti libanda. Voilà. Ende na boy à partir il y a lundi prochain déjà nazo zongela ba boulot tam so ekoli encore moi une semaine moi à travail. Voilà, bien que na zonga wa avant ebima na zonga wa na pesa ba news ndeka ezalaka. Voilà, merci beaucoup pour comprendre que alobi azawana donc comment zanini comment nango zanini azawana comme album na zanini bongama nazoya nana ko bongama je sais pas parce que Danico déjà tu éviter Danico a bongama nana ko bongama azawana voilà na tout le monde mi koleleki donc il a vu que j'ai pas tout derrière caméra na tout le monde yo donc tout ça la surprise tout le monde yo bo sangana ki ba events o ba na Victoria les sona o ya poto na ba baza bo sangana na studio na mona bino la fois dernière bo ça la album na petit album on eza ya bongo bo yemba king bo zong sa king ou bien za ya bino moko bo sali na peut comment on zanini oui eza kaka bon na ngana féliciter master na Johnny Mangoma. OK na ngana féliciter parce que ayebi bavungule tolia na prison kuna. OK prison qui na King Range c'est King Kester remene ayebi. Merci beaucoup bazongi Kishasa bango tu ma raisonner habité noko wana tolia ne vungule kuna. Oui abenga ngai bango tu Victor Eleison bazaki na studio mais composition ça Johnny Mangoma. Voilà. Donc félicitations Johnny Mangoma pour composition na pena donc il accompagne que Maël pena et poussani quoi. Donc composition ya Johnny Mangoma abengaki master na Dani Charme tu mbina Pichuki Mana tu mbina Denis Lutula voilà donc presque simanyo sa Victor Eleison na siboyo comment peut caractériser voilà et ça combien de chansons et ça combien de chansons na 4 non ils ont 3 titres na 4 3 titres voilà 3 titres puis une chanson dans 104 oui ezali donc Mangoma mi tozana kine bossa na album na oui azana kine ba massa bazana kine ba ki banda le 9 février azana kine. OK voilà Danico Charme obana musique na ndenge nini yani pour le Danico Charme utambola comme reconnu partout ba Danico Charme mais ngana yebi que Danico Charme abana na Las Vegas na yebi te so utana Las bo banda ba to yebi parce qu'il y a beaucoup de gens ba soufflanga que moi na donde ko wana artiste wana papa wana utana na 13 donc à mon anjili ya 13 abana na Las Vegas mais na yebi te pour bandikomi ba yeba lelo banda musique ni wapi. Ouais, Dani Charme banda na musique ngali boso na zaki batteur musique te mezaki ya makila. D'accord. Na zara batteur na ndo beta na l'église. Yes. C'est comme na tamoro na komo beta drum. Voilà. Si na komemba na choral na sima po Las Vegas wana ezalaka esama na sima lupango na biso donc mapango tokangana. OK. Ndeka ezalaka na yoka bon ba yemba menga na yemba na nga parler. Fondateur wana o asalaka orchestre Las Vegas wana na pese mote fondé Goose. OK. Absinga me Charme yo ndingo yembela raboye. Bamba sana bazwimba kuna sima yo l'équipe bango yaka bosanga na bango. Monde makambo banda. Donc en réalité Dani Charme banda musique na Las Vegas, c'est ça. Voilà, quand on regarde Las Vegas était manqué par King Kester. Bon parcours ezama mulai. D'accord. Parcours ezama mulai Las Vegas nakendaka na Delta Force le Fomo. OK. Après Delta Force le Fomo nakenda na groupe Jolo. O ezala Union fait la force, tozala na bendo na babia. Voilà. Oui. Voilà, quel bon souvenir moi na Kemba moko Victor Eleison. Voilà, quel bon souvenir au Monaco na Las Vegas, ba bon souvenir na yo au Monaco na Las Vegas. Bon, na Las Vegas ba bon souvenir ezala kaka bon. Na ndenge nzamba inspiranga moi makasi par rapport. OK. Ba souvenir na makasi. Voilà, quel mauvais souvenir au Monaco la musique pendant bana parcours na yo aussi le Lozale Danico. Au Monique non et na mekaka simagité na ti oyo za bani. Bon, musique ba bon souvenir neti yanga eza kaka. Non, pas mauvais souvenir hein. Oui, ba mauvais souvenir merci. Ba mauvais souvenir ezala kaka ke tozala na King Range wana po moni ya ko banda eza na opena ya kotanga te po eza bo bandi musique souffrance wana ti ko koma. Mais na koma déjà na plafond déjà o ezaki ke to koma ki po to kende pe mikili. Mais au senti kaka bakulu dimba bon King Kester mené
molimo ne pe ma kimia quoi. Voilà. Quand peut être gaga bon type na tikala na kini yango tikala mauvais souvenir. OK. Ouais. Mais ce qu'on est maintenant votre poto ba yebo sanga na bino donc ça le plaisir quoi. Oui, c'est un plaisir makasi parce que baza pe ba reconnaissant. Baza ma ba reconnaissant ma sala pichu ki mana betenga ku ba masolo kala dongi. Et ça lenga pena bien donc. Ça lenga bien. Voilà Mikolo qui baba qui non donc il paraît que donc il paraît-il bosso la sola raté na ba donc le président comment donc on a bien président Yanni Mangoma ni baloba ki ne bosso la raté mais na kama non tanga comme ni bosangani na studio na mbino donc ça un plaisir à trop. Non, parce que voilà. Voilà ça lui passe ça. Voilà ça lui passe ça. Voilà ça lui passe ça. Et ça m'a mandulé. Il to solo dans la Kulu Dimba et donc to solo là déjà la Kulu Dimba. Donc n'ebsa ki tika ba yuma ba polémique ngana tout ça voilà, na resenga na réussi donc je peux tout matin prêt pour avancer biso donc élément oyo ne bogi studio ba mona ne bo studio parce que ko kolongana na élément wana to ozonga suma mukene yo donc to zaka na plateau na biso na ki na senga na réussi ba avancer biso élément wana pour tout le monde na élément après to ozonga sima ça va on se retrouve tout juste après l'image pour l'image. Voilà, merci beaucoup. On est les retours sur ce plateau. Pour tout le monde, dans le charme, on parle la base la studio. On est sur la studio. On voit le dans le président Yanni Mangoma donc il y a un plan. Donc autrement dit, il y a un plan. Donc je vous salue pour vous saluer. Donc Yanni Mangoma n'a pas sur mbote. Magoya qui nous a dit qu'on a témoin sur le joka. Mais n'a pas sur mbote. Voilà. N'a pas de yemba bongo. Est-ce que nous avons ça la bongo? L'obliguna et comment le rôle donc comment dirais-je donc wake up te. Pour vous sangani, maman bien baya tout baye, pour vous yemba donc moi et loko wana. Est-ce que après demain après l'obliguna comment te que non wake up pour sangana qui boye pour intérêt pour un but lucratif? Non, on a le déjà on a esa Victor Eleison. Voilà. Mais composition en Zembo, esa Gianni Mangoma. Voilà. C'est ça. Auteur compositeur ya yemo. Oui, auteur compositeur. Ça y est. Donc les gars, on a habité tellement que Massa n'est pas généreux, surtout pas généreux. Comme ça à cause de moto. Bon, on a pour ça yo kanga bazo poto kende boto boma ba rebelle wana donc je suis prêt. Voilà, mais na ko ki sa au sein qui orchestre na yo, ils ont répété Mikolo zo beta ko zo répéter ce que zo boma orchestre na yo pour na okoma pa ngoma obe bo sangana ngaka. Non, biso doit ba généreux hein. Biso doit ba généreux qui une question remené. Il s'agit que ya master sima manduki wana yo kanga bo poto bengana ba rebelle wana na ça prêt. Voilà. Donc, si tu mon avis que Richard Lomba, il y a Métiol, donc autrement dit, donc il y a Métiol, le péché de Guilomba, il y a Métiol, mais ils ont un comment à partir en France, donc comme on a dit, papi à bravo, c'est le moment. Donc, Abina Bisayo, la fois dernière, Talarayo, mais Ayoga, nous, Yemaga, Mifune, donc Mifune qui est belle, voir, je sais pas, c'est des mots, Yemaga Boye. Donc, habite sur bon, Kalamini, au Yembagango, à 5 sur la plateau, au Salé Moloko, on a bien monté ce qui s'en nomme, mais à partir à Paris, papi à bravo, c'est le moment. Donc, attends. Nani asali saleloyo, moka mobimba bobima na bandaku, nazali koluka ya ngai mobali. Abimaki na tonga kota maina ba fleur sima bukeli nga fleur rose fleur bina barene na bino ba princesse soki mino bomoneli nga mubali bobimisa e azali wanga yo bokotu nangeloko nini aza nango eleki bamibali mosusu pona komarara boye. Voilà ravi à Royoka sous le lot donc l'espace que papi à bravo à Sepeli Zeka mololo à partir en France à Sepeli pourquoi pas faire ça sous ba
Bah c'est aussi toi mon boy qui ndeko na bino donc boki moko ya frère ya généraux o ya biso ya Victor Elison moko ya kin donc ya za ana kin mais aoye mama ka to beta ba dans mama ka mingi mais toujours généraux. Voilà Danico Charmin vous savez 3 titres na plus chanson mode dansante au sala album na yo. Le lorsqu'on est une génération zo beta makase comme mambo titre parce que là après vous avez pas prêt de mambo. Nous après parce que bon habité sur ils allaient rendre mais nous après. Donc parce que biso a la température 20. Tu as un thermomètre pour te ba température na yo. Tu thermomètre tu ba température dans Nico Charme. Le lot vraiment ne ba bouger. Ba bouger qui ne comme ka kota la bossa la 3 mois musique à 3 mois et koufi 2 mois et koufi. Donc toujours ba yo beso yo bi no yeboy. Oui, quand on a 3 mois, on a bien formé. Bien formé, donc expliquez-moi déjà. Voilà. Donc, il ok. Donc, je suis prêt. Voilà. Okay. Parce que vous êtes dans la maison blanche, vous êtes qui nous a pris. Nous avons prêt. Surtout pas généraux. Voilà. Surtout pas généraux pour Victor Elison, on a pour les canards. Na tatami, on a faux appeler mon balia. Voilà, et ça fait partout. Est-ce que Dani Kochar maintenant a zaboyé comment tu vas jouer, tu vas monter ça album moi soit c'est un peu ma dédicace, moi moyen contacter. Est-ce qu'il y a moyen de passer mon numéro dans mon qui yo? Oui, Dani Charmin naza net sur Facebook naza komika Dani Charmin. Au monde naza numéro za plus 243 85 57 97 900. Numéro yango donc et ban ça va binoter et ça tellement yoka mutu wana mona ke soka sali pe susu ça la succès mutu ozo mona ndé ça succès tetam tu yenne mutu azo boto la bangenge tout voilà c'est éviter ce que pour la Congolais comment succès na musique ba moi comparer même parce que dans musique ba tika na ba comment ba succès mabe kasi yango wana te mabe kasi yango wana surtout nous les Congolais ba yoka pena sur musique te ba comment ta mingi succès non voilà faut que landela pena musique ba statique ba mo ndenge zala ka ndenge singa. Voilà, tout na moi sommaire na biso moi mukima culture na biso to ko to mukima kata sommaire mais nous avons la musique na biso congolaise bezo kende ou bezo reculer. Bon en réalité ba viena ba master bazo forcer moi mukima musique kende en réalité quoi le baka moko nous avons la musique congolaise na biso culture na biso musique congolaise. Oui ils ont avancé bezo reculer vers vache maigre. Ils ont avancé. Tu es sûr? Oui, je suis sûr parce que na calendrier musique elle est trop ghetto. Mais si quoi musique pendezo kindi. Est-ce que la musique na biso benga typique ba et comme que kufa comme na ba R&B et comme na musique ba benga ba afrobeat ou beta mikolo comme kaka musique ya bongo et pas na yo obeta ngo. Ouais, c'est to landa bango Tolanda bango kuna place ezo simbela tolanda bango. Si ko wana obungisa tembo ya King Kester. Non, obungisa tembo te. Obungisa tembo te po ba msu ba beta ngo est-ce que ba obungisa ba tembo. Parce que King Kester a trop beta ba phobie te ali abiloko wana atiki ngo te ba. Ba faire bazo beta ngo ba obungisa ba tembo te. Tembo ezalaka. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Dani Kochar mais je pense que oui me rappelle King Kester mingi. À part King Kester. Misani nya makaka yo. Oh lelo pe ko intégrer groupe ata ko intégrer groupe n'était anta ogo benga pe ça featuring. Na Congo mobimba o na Mankunga o marka ngala linga nde ba bon chanteur voilà ngala linga ba bon chanteur ngaso za bon chanteur te o sa ba comédie na yo kwenda ngaya voilà ngala linga ba bon chanteur oui na éviter ce qu'on a génération na ngai to na génération ya mikolo ou comment na question tuni là je ne sais pas parce que tout ça ba chanteur oyo donc bazar na kati ba to bazoyemba bossa la musique donc basanga l'instrument donc on prend donc ba tout va chanter bazali mais o ya markaka yo na génération o to alelo ils nani okoyemba na ye tanga moko na Nkunga okoyemba pele yo sape non moi je suis des nuances na Nkunga na bato ba yemba c'est ça yo linga je suis des nuances oui ngalinga bato ba yemba danger pas episode ngalinga bato ba yemba danger mais ngala otuno zoyebela pa yemba bien zoyebela tande ko na bino zoyebela oui zoyebela pa yemba danger mais est-ce que ça likambu ya actualité bon souhaiter les bazali non. Oui, bango pe ba yemaka, mais ça likamba actualité. Mais ça pe na moko pa yemba loka king. Na tout na yo. Oui, tout nanan. Voilà partie à Santa, je pense que ayemba loka king. Amakaka ote ko sabi featuring na ye. Waza master ayemba, amakanga. Ouais. Donc tellement ngala za pena makila Kester. Mutu azo honorer vieux donc inako
Nako ignorer était quoi. Voilà, ndongo zo yokaye. Ouais. Soko yoki azo yemba. Isa na kondengi ba plaisir ni yoka pona dans partie à Santa soko zo yemba partie à Santa. Ouais, azong sanga moi muke espace, moi muke. Moi muke. Oui. Donc dans la comité je pense. Te koko ma tête c'est trop grave. Mais on a lobby que moi muke po moni mutu azo interpréter mutu maza yete. Voilà. On se comprendre, c'est ça. On a oublié moi muke. Voilà, merci beaucoup. Te souhaiter ni souhaiter mon asuka ba djoka. Je pense que nous vont citer vers la fin de cette émission. Lelo il y a température 20 au bolinga mingi mona. Daniko charme hein. Yo donc charme sur azo yemba vraiment au taba sanyo ko spécial na mbele pasuki. Ils ala yo donc vraiment Daniko charme mais pour to citer vers la fin surtout kabonanga na Daniko charme mingi ba otalo na photo. Mais non c'est ngaka o ba accepter kata vocal non moronan pour la chipelle tout papa na merdi lova c'est pas vraiment et ça vraiment bien à vous. Oyo ponika ya King Kester ata ya faire o ponika po mission linga ka faire. Non linga faire c'est trop grave. Na émission la linga ande ba bon chanteur. Voilà bon chanteur za faire bon. Et ça ta faire o ça la ta moko ya King Kester. O ya faire o poni. Bon, banzi mo faire on eba ngona kale mo bele bunga. Champi monga lokomi bi pale boye. Yo komi ezombo boye. Na sibi ba touche potenga na linga kayo mingi. Nakomi kobeta batu kamatina quartier na bino ba master quartier bakomi kotonga na masolo soki baleki e balobaka leki e c'est ça na éviter. Voilà, merci beaucoup. Bye pense au moi na suka badjoka Serge Bolo so arrive à la fin de cette émission pourquoi pas on appelle la porte occasion ko baki ba remerciement ngai ba tu pense au la biso ba merci la bino la biso par-ci par-là Daniko mais moi dernier mot pour to kabona ngala yo je pense que vous comprenez que non to Zalibanda émission biso ba la mi par-ci par-là donc vous comprenez que biso ba toni mi la sima ya caméra j'ai pas le tumbu Daniko Charme dernier message no ba otala yo isa nini o ba otala yo moi dernier message. Ouais message za kaka bana kini partout bozali. Dani Charme atikaki single na studio donc semaine prochaine na zozongo ya misala donc na koya lisusu na njile tu mana pesa bino ba programme tu ndenge zo kendela c'est ça. Voilà moi est-ce que moi extra muke o ya moya yo oyo pona o sala ki studio ma ba mo yibate mais avant go o ile so awa to lia muke na plateau na so to kabona. Quand journaliste Tino voilà omoni lelo ba mission ba comment mi bitro voilà donc na bombiango quoi boyoka parce que na mbi déjà voilà vous sentez déjà moi capacité ya chanteur quoi voilà pour to kabona ngana biso na yo na kotikila okaka o sala moi 2-3 personnes moi station na bango mais na préféré o sala bango na loyembo to kabona na biata ya king o kalinga wana o charme ono yemba wana ni fune que belle voilà yani fune ça la vraiment bien fune bon azabe ya biso ya charme fune que belle donc je pense que bato batala yo Daniko Charme to kabona mais na senga asala kaka mbote pe ba so pe mbote te ata akapela poto kabona biso et ça la vraiment bien. Oui na ngala pesa na mbote na jira 100 kg papa yo bi quoi voilà na bo sanité Henri Mafuila Dixon Diel ou le grand changeur voilà na bo sanité Chancel Biasiwa yo yebi donc Dani Charme yeyo na bo sanité Chipen Tumbu la caméra si ma caméra voilà lova mystère lova donc ne tombera jamais vraiment merci donc mettre 100 kg autrement dit il y a 6 vidéos on peut voir donc vous comprenez comment vous avez ma casse mettre 5 il y a 6 vraiment mettre 100 kg je vous salue à passer en mot et là on met 100 kg vraiment quand je dis merci on se retrouve à la prochaine mais tout kabona ngana oboité tika mo loyembo quant à moi la kenanga tika mo loyembo ça la bien à vous na yembeli nzembo oyo lari ezali pelite ya yebisama sobomelinga ngai nayoki pe mingi bazali kokebisanga soki okobomba mabe oyo eza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa la rue yokomisinga lokola zoba. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve à la prochaine, toujours sur Température 20. Quand moi je dis merci. Au revoir. Daniko Charme. Voilà. Allô. Merci. Solution et amis. Et pas y'a Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service.
Du jamais vu à Paris. PFGS, Pompe Funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe Funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.